site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Glace misi la sexy Bato balobaki mingi pona glace Studio NC Bato bafingaki mingi pona glace la sexy So kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Scramé ya komone la sexy Bien à ma César Magic Claire Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro, la même magique La famille Mizi nos cimes sponsors à Makassie Unité d'élite Bomonier la sexy Yemokos Lelo Eza na ba antichrist Basi babimi Balati koma ba pasteur Balati koma ba prophète Baosala ba démonstration ba miracle Message ya vrai Oyo eza parole ya Nzambe Eza lisusu te yango na zebisa bana Nzambe kolanda église pour influence te kolanda pasteur pour atondisaki planté to asalaki miracle te mbilo ibayeba biso na bambuma na biso moto to présenter eza Jésus-Christ. J'ai pas l'intérêt ya kotalisa ba bien matériel ya kotalisa mituka to nazwa mutuka lokola podium na ngai nde na se mettre likona ngo pona te ya bato nazolakisa image nini Nzambe azotelemela makambo etali orgueil Nzambe azotelemela makambo etali lolendo indi tozala kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi tozala biso ba sponsor tozosala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi c'est ce mot masolo ngo vedi ba mettre Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo babi boss de boss moi Mirajab moi mi caps donc on a ibisi bino ba congolais na c'est nos congolais de congolais na ibisi no Kenya pe la muki na masolo ngo ba Kenya pe ba mabe. Donc tout ça na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango oyo kasi mbizi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezalié ben clair ezalié auditete ezalié hélicoptère ezalié avion ezali Babem VP ezali range ezali on doit okuta wala na moi mi caps Salut et bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout sur www.congo-elengi-kandinalobaka. Si tu es là, la kapongité, si tu es pesaka actualité netina film. Merci devant vous, c'est toujours la mignonne de la presse, Glody Diasuka. Moi, na ouavaka sans polémique, quand toujours Bonzambe et Belé. Là, je dis merci à Grace Mbizi, la chanceuse. Pourquoi pas à Mika Badjinde, mon héros d'Alombre, Mobala Pembe derrière la caméra. Un grand merci aussi à Tracy Melenga Pro, la même magique à Montréal. Merci Naba Ono Soba Soutenakanga, même de loin, Naba conseil, Naba prière, même na matériel. Là je vois mon vieux JP Maya depuis Paris et pourquoi pas à Sema Maya. Merci à toi Matou Idol depuis la Suède. Merci, l'émission d'aujourd'hui c'est pour le plaisir du prophète Guy Kanga, Arche de Noé. Merci quand nous avons toujours pour nous la bino plaisir. Découvrons ensemble ezawana pona bino batunyoso pesa kabiso amour batunyoso za na fidélité na site na bino oya bien. Pour la découvrir le prophète Dierto. Prophète Dierto n'a vu que boyebié. Oui, c'est un pasteur. Moi rectification, le pasteur Dierto ninya olobezate bino mo mona émission ndenge e se dérouler pour mona masolo o eto betana pasteur Dierto. Vraiment toujours na bonzambe toyitoye banane pasteur Dierto mbote na yo. Oui mbote, merci bonjour tout le monde, shalom que Dieu vous bénisse, merci. Vraiment pasteur Dierto plaisir pe esengoming na bandeko nyonso ba monyo susu na Congo elengi surtout na micro ya Glody Diasuka. Pasteur Dierto bonne santé. Oui, santé trouve bien par la grâce de Dieu. En tout cas, nzamba za nanga mona biso kimi ezali. Na rante lelo suno ya okuto suke belé mandefo belé.
T'es bon, on a 6 ans après ma retraite, je crois qu'on a sous retraite mon mardi. Dans l'église, donc, ça, l'orientation de Zambatine d'Arabiso, une façon de gêner, soit de gêner, se faire beauté au Katitsukite, soit au Lalinase, soit au se privé Kolia, et ça, la directive, nous avons fait ça dans la prière. Beauté vraiment bimiko. Ok, pasteur Diarto. Donc tout bétana vraiment solo ou ça la passe surtout na basala nzambe misusu bazaka lokola yo pasteur Diarto. Est-ce que c'est vraiment important un prophète, un pasteur aussi oh là qui sera bien na yo na bandimi ko matina niveau ozo prêcher parole mais au télémi likolo peut-être ya voiture na yo eza nini trop bien nini. Merci beaucoup maman Glody. Nakansa réponse est claire, et que temps de la fin. Quand je dis temps de la fin, ngoloba, natango asuka tokomona makambo wana nyonso. Munto tozote eza Jésus-Christ. Munto to présenter eza Jésus-Christ. J'ai pas l'intérêt ya rotal ça bien matériel, ya rotal ça mituka, to nazo mutuka lokola podium na ngai, nde na se mettre likona ngopona te ya bateau, nazo la sorte image nini. Nzamba zo telemela makamotali orgueil, nzamba zo telemela makamotali lolendo. Donc, Eza Natina vraiment. Donc, c'est pas bien. Il y a qu'à présenter Biloko Nengwana. Et surtout qu'on est serviteur de Dieu. Vraiment. Il faut comprendre que Eza orgueil. Ngana Eza orgueil. Eza Natina. Batu ba yela kite batala bien maternel la yo. Batala mutuka ndako to biloko zana yango. Mais to elinde liloba na Nzambe. Belinde Jésus-Christ. Présentez bato Jésus-Christ, c'est tout. Tout comme un jour, tu as dit que Nicolas Messa na somba. Comme je l'ai voiture, tu as bien abandonné nanda ko zote ou bien na Messa na yo o te wana communauté Nicolas Messa. Bon hôtel Nicolas va bien. Te na mona yango nanu te. Na mona yango nanu te puis ngana lobi ke ezalakate. Que na telemi Nicolas voiture na ngam na la voiture na voiture na hôtel Nicolas yango to Nicolas Messa na nga ndako to ko présenter ba bien matériel na miso abatu vraiment za bonzambete. Bonzambete signe temps de la fin, to comme na suka. Oui, yango na lobaka ba signe temps de la fin. Na tanga suka to ko mona batu ya lolenge wana. E batu wana baza batinda mi ya Nzambe te. Bango to sa biloko modelo. Vraiment, ce que moi conseille pédan, faut que na sujet mususu na o wana na nyo l'axa ba bien, yo prophète, zo l'axa ba bien na yo na bandimi, moi conseille. Oui, moi conseille ce que Zali d'abord na basali ya Nzambe. La Bible dit Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Yami balé eza malamu te bato ba yé na kat église ba yende po ba yoka liloba na Nzambe. Ba yé et pas Jésus-Christ qui est notre sauveur. Ba yé na ndaku na yote, ba yé po atala ba bien matériel na yote, ba yé te po olakisa bango o yoza kanango na poche na yo. Bato ba yé koluka sali yoza mosala Nzambe un simple serviteur la kisa batonzela. Ngebi le lobby comme mitema ya bana et pas ya papa na bango. Mais ça que to yé pas na yo pesa biso o yoza kanango non. Mais mabiso pas ya Seigneur pour yoza ko servir kara na pont. Osunga batu bakota bokonzi Nzambe. Netisko yo pasteur dia toza amen te seka yo pe monte ezate. Non mais ngai na terre déjà na amer te mais na teaka. Soki na zi amer le na teya kaka. Mais amer te mute komisinga mosala Nzambe. Mutu katem te komisa ngai serviteur Nzambe. Donc je suis là pour na mosala ya Nzambe. Et Nzambe pe na bon Nzambe na ye. Apambola kate pona ya sombagi amer nga pe na zanango. Non. Dieu fait grâce à qui il le veut. Mutala que ça ba amer na TV, to mami tuka na télévision, to banda kunaye, c'est que a servi Nzambe un esprit à concurrence. Eza bon Nzambe te. Vraiment entre bino bokona ba concurrence. Bo concurrence za mingi. Natanga suko toza ba serviteur nga na benga ba faux serviteur ba soi-disant. Ba na ba concurrence mingi. Nga na sala ki plein. Il n'y a pas ça qui plaint, il y a l'oba qui boye, il y a l'inga corrigé. Il y a un système encore triomphal. Triomphal comme guerre na triomphal. Ma sœur Glody, moto na motaza na ndenge Nzamba benga ki pe vision Nzamba pesa ki. To sala musala Nzamba te poto landa bato. Non. Soki nga na côté en plein air, soki za triomphal gloire à Dieu. Soki na côté na stade, gloire à Dieu. Soki na côté na mboka mususu, gloire à Dieu. Quand à moi na osala kaka musala Nzambe. Mais na osala triomphal te po ya te na triomphal. Loin de là. On a Alexis na ba plein, tout un miracle ligne roleka. Église Nzambe na na plainte. Église bandara là où 2, 3 sont réunis à mon nom. Ndenge Jésus a lobby, je suis là au milieu d'eux. Mais soki pe bo sangani plein na kombo Jésus, gloire à Dieu. Mais plein est la concurrence, c'est comme le roi ba musicien. Comme le roi ba ta mo kilo ba wele la gloire. Non.
Bible obi to luka gloire ya mokili oyo te. Voilà. Merci, c'est le pasteur Dierto, le pasteur Dierto, akobeta vraiment basete na mituna otokotuna e. Pasteur Dierto miracle, on te pepa nganga pe basala miracle. OK pepa magicien boye, papa na poso bi miselenge lo boye, na posa boye pe na zonga ndako. Koloba na mutu te soko comme na ndako romona eloko ngo za ngo posa. Mais to comme mona on pe pas pasteur, pas prophète. Oh tikotake, oh raka e. Oh lelo e papa pasteur papa prophète to benga ngoni magie pasteur dire to ndeka na yebwenga na mika to kozonga pena sac etonda mbongo pena na basak to benga ngoni phénomène na kobimisaka mbongo na baposha bato ndeka to ena mse mission boy donc to kozonga pena sac etonda plein na mbongo tikotak. Merci beaucoup Maman Glody nakanisa nandimaka miracle mais on azomona lelo eza sous miracle ya Nzambe te. Pourquoi? Parce que miracle premièrement, balakango batute. Miracle a fait moko so e salami, mutandima ite ko salama, mutasatanda ki na ngote, ba yeba ki pété, l'air est salami, des français bengangoza miracle. Mais so ba ko la kabatu ke no voilà boya lo bo na miracle et ko la somo attention, eza su bonzambe te. Et yami balé, comme ça ba to mbongo na ba sac. Na zebi sabana na pe ko éclaircir, eza ba numéro magique. Bossala keba, moi j'ai dit, ça n'engage que pasteur Dierto. Et ça va numéro ba magicien. Na ba pays est organisé, mutamisa do mbongo na se fwa kanga, mbongo za ba numéro nini. Et normal ta. Mutana na capacité ko soit papier, maï nzeta sangise comme pigeon et ça ka Nzambe. Mais biso ba serviteur Nzambe, au nom de Jésus lève-toi et marche, au nom de Jésus mon miracle, au nom de Jésus mon guérison, na kombo ya Jésus. Et to renforcer Nzamba santé, il fait grâce à qui il veut. Boké ba na miracle lelo, ba yeba mosala Nzambe ya solo pe na miracle te. Lelo bato basimbi kisi pour na miracle. Bazali lelo bato basimbi kisi pour na kokwisa bato. Bazali o basimbi kisi pour na prophétie. Bazali o basimbi kisi pour na ba démonstration. Bazali na ba témoignage les gars na ba site ba ndeko mususu. Na besoin de pasteur Dierto aleka na monde akisi, aleka na ndako nganga. Pour vous dire que ba miracle msusu bomo na lelo et ya ba numéro Satan zo pesaka ba pasteur. Pour ba grimacer, pour ba influencer, ba penguisa ba na Nzambe ebele. C'est-à-dire yo zolo bara bongo parce qu'ils ont la mesure obimisa mbongo na sac na ngate yango lobi bongo to ndeni. Non ma sœur. Le roi peut misoko misa pe mbongo. Ce que zolo bara bongo parce qu'ils ont la capacité wana te. Non, eza que Nzamba pambolaka. Oui, mais to la sabatu lolenge ni Nzamba pambolaka. Premièrement, moto ba misele mbongo na sac soka yamba yesu to yamba yesu te. To yebite. Soki abanga Nzambe to yebite. Nzamba pambola ningo te nzamba pambola muto tambola na conformité na parole ya Nzambe pe muto askaboni na vie ya maso parce que Dieu aza mo santo. Comment est-ce que na ko pesa muto bénédiction to na ko pambola vie ya muto na misele muto mbongo amona ngo za bénédiction mais vie na yeza niamu quel Nzambe o ya pesi mbongo modèle wana. Il faut na la muto nzela bénédiction za crainte ya Nzambe nzela ya bénédiction za ko kabona vie ya péché c'est alors Dieu va te bénir et Nzambe pe pa pambola muto atalaka maîtrise de vie ya moto. Et là, batebele tant bazwa ki $20 balala na banda kote hein. Bonga senga Nzambe $50,000 c'est ozonga ndako. Azo deuxième bureau te. Alors ki manda ko libela te. Muto senga Nzambe hélicoptère mais azana locataire afutelaka. Okote hélicoptère wapi. Bible obi to sengara mais to zorate poto yebi ko senga te. Donc c'est ça. Biso ko ko pesa na bato baza même pas na bazata na mesure na ngote, bana maîtrise te, na nous pas comme chrétien to ozone kamata mbongo, fungola saki no komona ba million, fungola libuma mbiso komona ba mission muselegete, nyoka na libumu. Est-ce que bandeko balanda biso nano? Mutabo mo ya kotambo na ligoro na nzoto na ye. Ya normal ta? Ba mo Nzambe za molimo kindoki ya molimo. Jamais ba komisa mutu condensateur, madesu, koba banzot ba koba na nzoto bato ba condensateur est-ce que ils a fait mon ils a la caté mutota mola normal na mukili ana nguma na nzoto ana koba na nzoto et puis pour que ça les délivrance pour miser loko et ça ba numéro magique lelo bonzambe yango de la ça bato bokonza likolo donc ça biso na kata liloba Nzambe bato ba bongo la motema et Nzambe soki alinga sala miracle Nzambe muta osala et ça na pasteur moko ta forcer Nzambe po miracle salam.
Donc c'est ça. Ok, pasteur Diarto, tu as vu mingi phénomène comme vraiment les plus pratiquants. Ah, bah tu vas dire qu'il n'est pas mingi. Tu sais qu'on a peuple de Dieu, peso bunga, yosko ba numéro magique wana bambon wa, biso no sepeto zolia kango poto muta okenda sombelongo loko boy mbongo etambola. Mbongo esukila. Mbongo wana ezo sala nini na mboka? Yebisa biso na. Oui, Bible lobby, bato ana l'air bakoya, antichrist là a séduire bato belé. Et quand nous sommes bato ba okende kuna parce que na temps de la fin tozali, bato balingi biloko ezo frapper na misu. C'est ba belle la tiko tak. OK, pasteur la tiko tak azala raté. Nzambe nde mutazala ka tiko tak. Et nzambe asalaka soki alingi asala. Mutu mota forcer nzambe sala tiko tak pour nga na za mutu aboye, nga na danger. Non. Mutaza danger l'équipe pasteur nous sommes kilazate. Concernant miracle, na éclaircissera ba na nzambe boy. David Copperfield, le plus grand magicien du monde. Asala miracle les gars pasteur ebele, maza musala nzambe te. Pour nous prouver bango que miracle nous avons na le leza nzambe te. Pasteur nous savons de mbongo na ba sac na ba mbisi et tout consort. Bali mbisanga na bisabino vérité. Na ba pays eza organisé, faut l'état ba landela yi. Numéro mbongo na bimeli utuwa. Ba yi na banque, to ba yango wapi. Ko pesa mutu mbisi te l'accès comment pécher. C'est comme ça. L'accès mutu ko banga nzambe pour nzamba pambola ye. Carrément maman zo mbongo. Zo voyage à Libala, ya poto, zo boye et après qui wana pété que na entreprise songolo mbamo ba engagé yo. Ba ko engagé ba. Wana yo kinante. Te na oki ngona noté. Monga elo na yebike, elle ba entreprise na kata Afrique awa, ba scientiste, ba science occulte, ba loge, ba si ba sali misana bango. Ata aussi sa classe na yo. Wana ba papier na yo, pose musala les apasi. Mais ceux qui ba recommander yo kende kuna pa batu na bango, par rapport ba code bango ba yebi, nde ba royambo la bienvenue pa na bango, ba ko peso musala facilement, ozomona. Donc mais bato batangi bazala bonzambe, et ça passi pour za misala na sena moy, topé na mboko Congo tozali. Wana ça va signer attendre la fin. Ba signer attendre la fin maman nangai. Donc ba signer attendre la fin. Voilà. Oui, pasteur Diarto, toujours continuer toujours à tout parce que ma prophétie. Ça peut arriver na prophétie, nzamba kisio, montongo te lo compter jusqu'à numéro de téléphone. Ça peut arriver. Maman nangai tala. Nzambe azazo bate. Bato ba saka na nzambe na mboko. Franchement. Tant on rappelle nga makambo, je me rappelle encore ezaki na église moko ba invitanga na kendaka prophète moko azopesa ba message. Alobi ndeko intel okomona lelo ndeko na zanga na pota zo bengo na téléphone. Dans moins de 2 secondes, téléphone est sonné. Mutuana a sololi sert en ganga bien ndeko na nga bengo ta pesi ngai code. Bato abeti mabon église. Ezaki séminaire. Le lendemain évangéliste moko ayoteya pour programme roté kokaki. L'évangéliste on appelle apesi parole de connaissance à lobby et à la cérémonie na kata salle. L'église hier ya lobby ba solisa qui est na ba démon na téléphone. Moi j'étais à l'église hein. Mamna lo ba ngana za l'église. Et ba to ba sima mtu ba gangi pour vous dire que comment nzambe po yebo fa ba na numéro de téléphone. Nzamba zo sa Jérémie abi avant dans la formule maman na sina yeba kiyo. Pe na sina consacra kiyo. Ba ke ba na numéro ba téléphone wana mingeza ba magie na bango eza ba stratégie diabolique bazo sala pour na ko influencer pour na ko tromper vigilance ya bato ba sala keba et d'ailleurs na bisa bandeko lelo ngai na Kinshasa na moni na prophète té nga na moni na prophète parce que un prophète de Dieu c'est quelqu'un zo banga nzamba c'est quelqu'un on nzamba zo kaye avant de na kata omniscience na ye omniprésence na ye pour y akoma ko pesa message ya makambo eleka lobby. C'est quelqu'un à Basaganaranayete, c'est quelqu'un à Tambolarana via Masumute. Mais au Congo, il y a des prophètes baso saintés. Au Congo, il y a des prophètes baso escroqués, il y a des prophètes baso violés, il y a des prophètes baso yiba. Quel genre de prophète basali? Badouana badon ma parole de connaissance, badon la prophétie basali, mais prophète des ministères. Maman. Et prophétie en Zambé, précision et un message clair et net. Ce qui nous a un message, vous voyez que vraiment ça c'est Dieu qui est en train de me parler. Voilà. Numéro satanique. Mais oui, je le confirme. Nabi ba numéro magique, ba numéro satanique. Oka, zo numéro 081 Tinasuka, Mututel, Boyna Boy, Basala Keba.
nzamba reba biso na numéro de téléphone té. Donc c'est pas possible nzambe a révéler juste mon tout cas numéro de téléphone. Non mais que c'est pas possible mais nzamba biso na numéro de téléphone té. Il nous connaît avant même Tobotama. C'est que pour Nzamba Lobananga, il va me dire Tomaloano, mon fils, Yaka, Salaboé, Kendeboé, Kebaboé, et Tambonayoboé, Longola Sapato Place Zezaboé. C'est comme ça Dieu va me parler. Mais Nzamba opère sa message n'a pas moutou par rapport au numéro de téléphone. Bon, si vous avez un numéro de téléphone, Babengaboé, Naza soit éteint. To réseau exact. Au moment où vous avez aventure, na bango ça. Batiko parole Nzambe Buzoba. Je suis contre penana kanda batons parole Nzambe Buzoba. Totikala na droit chemin o ezali Jésus-Christ o azala vérité malin bena Yesu tokeli bozobe kola pamola biso c'est ça. Vraiment pasteur Diarto mais yo pe batpe mingi pe balo ba pasteur Diarto na bonga na monter maté aza toujours na makamwa na mabe donc est-ce que libre ka batute la pipi et si la solo. Soke si la solo te mais pasteur Diarto te ya Yesu ta. Partout Nazali, nous avons élevé comme moi Jésus. Et tout humilié Satan, tout dépeuplé quand il y a diable. Pasteur dire que vous voyez, Lelo, Naza Moussala Nzam. Nasali, Nakute Nzambe Namaramou, Ebele. Pasteur dire que vous avez Akatape Makufa. Nzamba Zong Sanga en vie. Pasteur dire que vous avez Nasala accident Oyo, même église Nanga, Batouba Yebi, famille Nanga Bayebi, Bamisanga na Seyamutuka 207. Neto solano bosona simisio oyo senti ke mukwa nangezaka ya kotoma bachanga plat traité genou omoni à gauche et bukana nakutana nzambe masera basaka na nzambe te dire to ke vous ozo beno lelo je suis converti na banga nzambe na vinanga et nzamba zwanga à temps plein na sala na société moroté mais Dieu a zwanga en charge ti lelo. L'autre fois je vous avais dit babeta masas na ndako na ngata na vana masina na quartier 3 likolo be mission to les gars pour na recevoir sa peuple nzambe. Babeta na menga le naza envie. Ba pesa faux témoignage pour na kombo nanga. Passer de escroquer ba conteneur. Passer de ta salaboy. Mais je suis en vie. Vous êtes toujours magicien. Naza toujours magistral. Mugomo te boka ba changa na tribunal. Babi vous êtes toujours magicien. Naza toujours Non, Jésus Christ m'a bien appelé les grands magiciens. Belzéboul. Bible lobi na biso ba loba mais ba kuto na makambango te. Mais ngai pasteur Diarto. Je suis chrétien, 100% chrétien, 100% Jésus. Merci, pasteur Diarto. C'est l'ambiance qui règne sur ces plateaux, comprenez. Mais tu as comme vraiment souka, pasteur Diarto. Message dans les années pour le peuple nzambe et surtout na bandeko nyonso oyo basalaka babenga. Oui, message nini okopesa peuple libota na nzambe o ezolanda yo et surtout na bandeko nyonso babenga ba pasteur, ba prophète, big nanyo yo, évêque et ba titre belé. Yo petit titre no to ba te pasteur. Merci beaucoup nzamba pambola yo. Conseil na kopesa bandeko na ngai ezali que ndeko moko mosala nzamba lobaki retour à la parole. Tozonga na kata liloba nzambe et puis nzambe na ba titre nyonso wana azana yete. Ongai archi nani oyo ongai général nani oyo ongai big nani oyo nzamba na biloko wana te kozala mosala nzambe elingo loba oza moumbu ya nkolo osala nzamba otinda yo sala pe osala volonté ya nzambe otamza masu selon yo te otamanenge pola ba si je vis ce n'est pas moi mais c'est Christ qui vit à moi yango wana pona biso ba serviteur to sala keba et puis to mema bana nzambe vers papa. Biso tozaka pona ko soit peuple nzambe to me vers papa. Et pona peuple nzambe bato na biso partout dans le monde entier na tchanga maboko nanga boy. Pona sabino c'est bino nde boza ba vrai chrétien. Pourquoi na benga no ba vrai chrétien? Na poto ya apparemment il y a tout hein, na poto wana. Moi de transport ezali colis ezali. Mais soki bato ba sambela ti lelo. Abi na poto na ka chrétien, nzamba pambola yo. Nzamba pambola parce que biso en Afrique ba to sambela parce que toi na nzala. Parce que toi na ba moyété. Mais vous au moins vous priez jusque-là, que Dieu vous bénisse. C'est vous qui êtes le vrai chrétien. Nzamba pambola bino. Bola na influence c'était. Lelo, eza na ba antichrist. Basi babimi, balati koma ba pasteur, balati koma ba prophète, ba osala ba démonstration ba miracle, message ya vrai. O eza parole ya Nzambe, eza lisuste. Yango na zebi sabana Nzambe, kolanda église pour influence te. Kolanda pasteur pour attendre ça qui planté, toi ça qui miracle te. Bilo ibaye ba biso na bambuma na biso. Réputation na yo, comportement na marche na yo, ndeko démonter réellement que muto aza mosala Nzambe. Moi pasteur Diarto, na ibisa rabino malebeli na ma mission, na le barate na za vrai pasteur. Na le bapete na za faux pasteur. Mais na ibisa rabino, vous avez le Saint-Esprit.
bo sambela. Oh Saint-Esprit le banon concernant pasteur dire ton né ngo gondima. Ponga la rokoso pona za muto. Mais il y a que le Saint-Esprit o ya kosa rabatote. Alors peut-être témoignage il y a pasteur Dierto qui est pasteur Dierto. So le Saint-Esprit si moté manayo gloire à Dieu. Et nenga ba kombo lobi oui. Bato benga l'homme de feu, l'homme de nini ngazo na benga na portugais, l'homme de fogo. Ça veut dire l'homme de feu na portugais kaka. Déjà on a nenga mabete. Non, il faut ça moi si non c'est normal. Nzamba za lokumu donc nzamba pa molabino et téléphone nanga izalaka. Plus 243 89 526 94 95, je répète, plus 243 89 526 94 95. Téléphone nanga même na butu to na moi ekanga makate benga biso na requête na yo pour na sija prière tinda biso na famille na yo toko koma toko sambela toko sala o bazoto sala pour toi basali nzambe. Que Dieu vous bénisse. Merci pasteur Dierto. Connaissance sur la Bible. Et ça rubrique moko nous avons une émission peut se verset biblique moko peut édifier peuple de Dieu pendant 2 minutes. Na fungo la Bible déjà na pesa verset biblique. Na mutu ezate pour nani maman Glody. Vraiment, ça dérange pas sur au fond la Bible sur au pesa. La Bible fond la Bible parce que naza pasteur avec Bible, pasteur sans Bible était. Ça veut dire Apocalypse chapitre 22 verset 11 à 13. Christ azol balobi oya sala kamalam asala malam. Oya zo sala mabe akoba na mabe na ye. Oya te akabato kolemba te teya. Oza na motema monena ko sunga bato sunga. La verset 13 alobi car je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Bien-aimé, muta futa biso zanzambe. Et d'influence à batote. Muta futa biso pe muta peut-être musala zanzambe. Tala marche na yo, tala musala sala pona nkolo na yo. Est-ce que bon si bato mitema? Est-ce que yambisi bato Yesu? Est-ce que c'est vrai autant mwana ko banga nzambe? Jésus-Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Mokili omoni et la mukole bandaki. Pe mokolo moko ekosuka. Yesu alobi azoya bientôt. Il revient bientôt, c'est en français. Quand on te dit qu'il revient bientôt, c'est que akoya lobité, akoya après lobité, c'est que le même jour, mais l'heure n'est et yebanité. Tomilengela, il revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette belle émission qui a fait plaisir à Gracie Mbizi. Merci à la grande équipe technique, Mika Bajinde, pourquoi pas mon réalisateur Tracy Melenga, la mignon de la presse, Glody Diasuka. J'avais vraiment le souci de vous faire plaisir en émission Oyo pour Natolo Bela Peba si Jean Wakibo Nzambe, Tokomiwa Pi, n'a pas prophète, n'a pas pasteur, n'a millier église, Ninu Ezoleka. Donc on est là toujours pour dire la vérité concernant Makambouya Nzambe. Merci pasteur Dierto, Nakondima vraiment. Invitation à Bisso. Merci Nabino tout Hollande Bisso de partout en Suède, en Hollande, prophète Gikanga, Matou Idole, la mignon de la presse. Nazawana pour nous satisfaire Bino. Vraiment merci. Ndeka Nabito Komina Souka. Merci na famille nanga nyonso ba frère nanga tout ba opena balinga la mignon de la presse. Nazaka wana mwana wa muke avera sans polémique, hein? Toujours libre parcours. Merci à Papa Diasuka Kanda Jamari depuis Paris, mon papa chéri. Respect na papa Mobotika na lobaka. Merci à toi Pablo Manienza, mon oncle depuis Londres. Merci, ton vraiment Nasuka. Quant à moi, la mignon de la presse Glody Diasuka, je vous dis au revoir et on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Bye bye. Oh, c'était Nini. Oh, c'était Nini. Kongolegi ko fiba bonbon Grace Mbizi la sexy bato balobaki mingi pona Grace Studio NC bato bafingaki mingi pona Grace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Krame ya komone la sexy Yena ma César Mazi Claire Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique la famille Mbizi, nos cibles sponsors à Makassie Unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabamou Attaquez, chérie, Yari idée, comment elle est Balisez-moi na Mokatimbile Balisez-moi na Mokatimbile Johnny Pelé Pastoral Bakatambile Mayebo Loso
Nelengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi Kongoma Nelengi Ma Dania Smith Nelengi Ma